Mbote bandeko nanga oyo bolanda canal na bino ya Mimi Selunga TV apesi bino bambote boza bambote boyamba ngona esengo nyonso nzamba lola amona bino nzamba lola akokisa baposa na bino vraiment kaka ndenge ezalaka lelo na pesi ba oyanga bambote bato nyonso balandanga na esprit ya bien bambote na bino bozwango vraiment na esengo nyonso kaka nde naloba toujours mama simba papa simba mama bana bosimba baboti na bino baboti bozala bien na bana na bino mbilinga mbelenga nde toboyi donc lelo na pesi bino bambote ebele boyamba ngo na esengo nyonso mpo nazokota na bandako na bino donc sans autorisation mais na ndenge ya respect yango nazopesa bino bambote ebele na pesi nzamba lola merci po yende abatelinga azobatela pe ndako nanga azobatela bana nanga libota nanga famille nanga na pesi ye merci parce que soki topesi nzambe merci te tokopesa lisisi epai na nani po bavi na biso nde ezodependre epai ya nkolo yesu masiya nzambe na nyonso wana penza le roi de roi donc yeme wana vraiment chef nanga mokonzi ya bakonzi oyo azanga mokonzi donc izala mwana na nzambe oyo kagu makasi oyo kelengi makasi koza mwana nzambe tokos wana vraiment eza bino Mimi Selunga TV ndeko na bino ayebisi bino bandeko obo kokutana na video nanga oyo nano osabona te pardon na sengi yo pardon sabone kosabone esengaka nango mbongo te bozo comprendre ozino kana esika wana bakoma Mimi Selunga TV ofinika na rouge ozomona ezodependre na monoko oyo lobaka ofinino kaka na rouge après tango ozotala video kozangisa mosapi te mosapi oya boye bato mitema mabe nde batiaka ngo me oya boye bana na nzambe nde batiaka ngo donc yo mwana nzambe tango ozotala Mimi Selunga TV tiela ye mwafi mosapi na ye ekosala Mimi Selunga ba tokos na pesi mobile nanga bambote wana papa bana Sami Selunga de Bundes motema nanga donc bambote ebele wana koma yaya nanga papa nanga donc nzamba lola azala na ye po aza motema monene moko nzambe kaka na pesi bana nanga bambote bandeko nanga nyonso bayaya bapapa bamama baleki batata basi da libota mobimba bambote ba oya nga boportanga na motema pe na pesi bambote lelo se na lobi bakombo tokolala awa paske tala kaka mwana nzambe nde moto abato baboya basambwa moto abato nde fozala na bato tango bandi koloba na bandi kodedike awa se na lobi na banda badedikasi oyo eozala somo tro donc mokomso na osaka video po na badedikasi na pesi la team groupe mobimba bambote ebandi na mama mokolo kino na leki ya suka na pesi bino ebele bambote na yebiki boza na nsima wana bozotala Mimi Selunga TV la diva de Dieu donc nazobakisa ngo kala te la diva ya nzambe mwana nzambe foza la diva quoi donc sebongo wana sekona lena kota na teme na nga ya lelo nazomona mbilinga nazomona batu baza koloba se koloba internet epeli moto internet ye mabe okota wa riti misamo ozonga boye riti misamo bongo bino nanga bongo nanga ngande natikala sima te Mimi Selunga TV pa lobi ye pa kotikala sima te azape donc kotala ba video ya bandeko oyo bazo réagir na ndenga malamu misu pe na ndenga mabe ngape nazwi moi implice nanga na ba video nazotala selon analyse ya Mimi Selunga TV parce que toza ba canal tellement ebele bato bolo bateke bolembi te ya kolembeza te parce que elo ono c'est un avantage eza pe na désavantage nango esika négativité ezali positivité pe eza donc
ya liboso bayokaka nanu nini o ndeko alingi koloba na video yo kotala nanu te ke o omoni kaka sujet tellement bariti mikolo riti nde makambu ale yo lobi bango nyonso ka bariti non ndeko yoka nanu paske mutu na mutu aza na analyse na ye mutu na mutu aza na ndenge na ye ya kibonzambe mutu na mutu aza pe na ndenge nzambe azososolisa ye mutu na mutu pe aza na sagesse na ye mutu na mutu pe aza na intelligence na ye mutu na mutu pe aza donc na nyonso na ye na yango nga pe ndeko na bino Mimi Selunga TV na fandi pe sima te na ye pe koporte implice na ngai po na makambo kako tozoyoka ya ndeko na biso Rit Misamo ya liboso nanu nasengi nzambe alola apambola Rit na mobali na ye soki Rit azwi mobali na ye selonga eza makambo ya ye na mobali na ye paske nanu tangu balinganaki toyebi mokolo balingana te toyebi pe mokolo oyo babanda masolo na bango te donc soki Rit ayaki na mobali na ye na ndaku aye kopresente banoko pe baye balandi mukanda seke bayokanaki bango mibale donc eza likambo te ke o boyi wana ezaka bapoint ya mike nazo kolanda selon ba réaction ya bandeko nyonso Riti na ndimi te bayoko bakutana eka na balabala na papa na biso pa Manix eloba mama HM pa Manix bakutanaki ka boete donc bayebani toyebi te banda kan bango bayebani toyebi na biso relation na bango eseke bandi te bazaki bango mibale babombani balekwanga bango mibale ekomi siko ya kobwaka baposo pe biso nyonso tomona pe ke baliaki kwanga siko tango yango oyo ezaki ke ya kolakisa ke bandeko balekwanga eza tango nde mwasi andimaka komema mobile na ye na famille biso nyonso oyo tozaki tobala toza na bamabala toyebi makambo yango ndenge ebandelaka makambo yango ndenge elekelaka donc mpo na ngai nga pe na libala na nga avant papa na nga ayeba mobile na nga batata basi banoko ezalaki nde bandaki na biso mibale tango ebandi na biso mibale namoni ke c'est bon na sepeli bongo nde mobali ayaki kondima aya pe na famille na nga ngande na yebisa mobali ayeko yebisa nga biwi na koyeko memo na famille na nga tokende ndenge ezalaka ndenge pe tozomona makambo ndeko na biso Riti esalami bandeko totika nano point wana ya koloba po papa Manix nenga zana na ndimi te ke akangaki Riti na makasi ou banoko batumso balobi ke banoko nde ba oblige Riti na ndimi te ke na mwana poto ndenge Riti azawa na atakutu banoko yango baza soki ndeni bakende koponele mobali wana pe na ndimi yango te pe na ndimi te ke oyo aza mobali pe ya liboso ya mwana na ya ndeko na biso leki na biso Riti donc wana eza vie privée na ye tokokota yango vraiment te biso tolobaka selon ba réaction ya bato toleki wana bandeko tozaka na babitide ya kofinga te tango tomoni eloko moko mwana tozofinga wana tozolobela wana lelo mama ne aza sote mama na ye akufa mutu moko akoye ko juger mutu azate mutu akoye ko juger mutu azate mama Marie Misamo ayembelaki biso bandiembo toza pe wana te pona ki fanatisme soki ni non mais tozolobela kaka makambu oyo ezali babiloko ba commentaire mabe banini esala ekope ko porter mutu pe maladi mutu pe soka za forte te donc mutu pe azwi ba problème na vie komona ba video oyo afingi oyo lobi boye basali be mission mwana ngo pe soka za pe makasi te akoki pe koza ba problème ou soit pe mobali pe se pas za pe sage te akoki pe koloba non libala ngo ka ne bandeli bo malamu totika siko soki eza libala o nzambe aponi pona mwana biso bandeko soki eza libala o nzamba poni pona mwana na biso libala na ye mobali na ye ya vie eza papa wana Manix ata biso tolobi ata tokiti ata tomati soki eza libala na ye o nzamba lobi même kutu mobali nga bala abota 100 bana soki abiki aza mobali ya Riti biso tolongola nini tokobakisa nini bandeko totika biloko wana tosopela bango ba fleur eloba bandeko mso basali be mission tosopela bango ba fleur eza na ba mabala mso balobaka tokotala bango soki bakofanda
tokotala bango bakoyeba bakosuka na nzela babiso musu pese tolobi bakontela biso bamwa bambula ti lelo pe misu bakonta kaka ta musu bino boyebi te me bamisu bakontela biso pe bambula pe akende tokotala boyebi tojali kaka pe tozojala tokojala pe kaka po eza nango ya nzambe eza libala euta eza mokano na nzambe libala eza mokano ya moto te libala eza mokano na nzambe kuna na jardin d'Eden meme Eve asalaki boye azongisaki boye lelo tokoma kokondane nzambe ye moko ayebaki eza na eloko moko te esalamaka sanki nzambe azanga koyeba ngo sanki nzambe apermettre non nzambe ayebaki nyonso nzambe ayebaki nyonso nzambe ayebaki nyonso mama Eve umela soki yo pe te eta mosusu mpe mbe libala eza te soki yo pe te mbe eta mosusu mpe lelo mpe biso tobala te libala eza tsunga eza elengi mama Eve umela soki kobandela lia lisusu mbuma ngo masango soki eloni oliaka soki ekutele kobandela mokinga yangai na sengo mpenza mama po yende aza mama ya mokili mobimba yende asali biso basi tozala pe moko pe odomine pe mwa papa yango tomona pe nga basi oyo bakondanaka mama Eve aza mbuma liaki mbuma mwasi mabe mabe ndeni ata bino moko oyo ezaka entre parenthèse ezaka mwa tsunga na lisolo soki mama Eve azalaki te yo ozotepatepa yo ndenge oza na libala na ozosepela mbele oza na libala bomona teke masolo mabala ebanda pa mama Eve mama Eve nda banda masola libala yebaki do azaki atali musika bi te fona ke boye fona ke nango boye nzambe tango asali Adam ayepe kosala Eve nzambe moko ayebaki bato mibale na tiki bango boye ayebaki na ye totika kokondana mama Eve koko Eve na biso asala neloko a bien asana eloko ya bien amo pe omona po lobi pe papa te papa boye te po mama Eve pe a dominaki papa na biso Adam bi te tokolia mbuma tolie kosala biso be yo pe so oza mwasi sage do tie papa litoi papa pa kokoya kaka totika kokondana mama Eve donc wana ezalaki kaka juste kapo toseka na biso me tokie nano na likambo ya ndeko na biso rit oyo ezopesa pasi bandeko totika biloko wana topesa bango chance topesa bango chance mutu mota kooponela mutu libala bapona yango mwasi na mobali bosololi boyokani bomoni ke toke na famille bake eza pe na makambo mosusu ko nzambe soka trasa libala nzambe soka asali bon soki lobi ye nango mabe obebebi eza problème te tokoloba bon toyebaka ni tokoloba me eza na debi bato bawanda deya koloba mabe bato deya bawanda deya kokondane bato deya bawanda kolobela ye ke libala ngo komona bamangala mabe eza malamu te eza malamu te bandeko eza kitoko te totika biloko wana bandeko nanga totika biloko wana Rita bali na ye soki pa kobala eza nano na ebandeli nzambe nde mutu ayebi eza mibali mususu pe babala nga na yebi bamabala mosusu bamama misusu depuis baafrike papa azalaki na basi mibale misato aye kozwa mwa mwasi ne ya misato obie 4e papa alobi abongwani alobi ke non nga na linalanda nzela nzambe bebise fiko nzela nzambe olingo olanda oza na basi mibale umisato osala na bango ndenge ni abi non nakopona moko fala pona soki libala ezalika likambo ke boye oyo babanda na bango non ozomona eza batata mosusu pe atali balobi te nga nasepeli kaka na oyo ya misato na otikala na oyo ya misato bamama mibale baluka nzela bakende tomona ngo meme tojuge me esalamaka ta mosusu pe na ndeko maniksi pe eza nango pe bongo atali meme bazaki toyebi pe barelation na ye te azali na basi na ye wana na moma oyo tozolobaka mutu afandane pe na bango aza te ta mosusu baproche na bango bafanda na bango bazoloba eloko te me biso toyebi na biso bango te tomona bango kaka na bavideo tobandi koloba banalize ya modele na modele boye
ngai na likambo ya libala rit naomona eloko oloba te naomona eloko okondane te kiokelinga mobali ya mokolo soit mobali ya mokolo azala mokolo azala mwana moke oyo ekontaka eza bolingo nde baomemela bolingo etomona mpe bamama mosusu mpe babala mpe bana mike mwasi mosusu mpe aza mpe mobali ezodependre yo oza nga naza yo te yo oza nga te do mutu na mutu aza na ndenge nalingela ya likambo misu balingana na bango mobali azala mokolo misu balingana na bango mobali azala ne mokolo mobali sikoyo yo ke koloba ke o te yo oza ye bashwa na yo eza bashwa na ye bagu na yo eza bagu na ye pe te ozomona bandeko ya moto tiaka motu kaka ozokekota ka vie privé ya moto surtout vie privé ya bamakambo ya libala moto asali shwa na ye yo okeka kokota ngo kaka oboye yo meme kutu okepesa ide soki wana eza nango ka shwa na ye asali shwa na ye asali na ye shwa na ye ozomona soki asali shwa na ye ye moko asepe na guna ye asali shwa na ye do ata yo lobi ndenge nini obokilo o papa o mama o leki donc soki alobi ekotikala bongo ekotikala nango bongo ozomona toyebi na biso epai babanda te toyebi mokolo babanda te toyebi vi na bango te ndeni bavivaka na manix nde bazaka nde rite azana toyebi te pe na point mosusu oyo ezaki bato bazoloba mobali yango tosepeli te paske aza na bana mobali oyo aza na bana elobi nango mpe eloko te mpo na ndimi nanga mpe teke bamama wana bakozwa bana na bango bapesi pa rite ya bokola na ndimi te surtout na kati ya bapoto oyo na ndimi yango te lelo kutu mutu abokolisaka so bana ne pambanda lobake mama akufi bandeko baza mitema mabe basundoli bana obe papa alobi ke nongaka bana na nganga mo donc loba bongo me lelo pena bamama na bango baza en vie ta mosusu te mpe babanda mo mpe kolinga te kotinda bana na bango na ndako ya rite ta mosusu baolinga na bango te ta mosusu papa na bango nda bandoka etala bana obe mpe soki mpe mama alobi ke bana baza bana na yo fo bake oui ta mosusu mpe baoza na bango bien nyonso wana toyebi na biso te me biso tozaka wana mpona kojuge mpona kaka koluba mpona nini akekoli bongo na alobi na bino vraimen ke rite mpena mutu akobokola bana wana bon nayebi nanga te wana ka tosaka baanalyse kaka eza selo makanisi nanga nga nayebi te na ndimi nanga mpe teke rite mutu akobokola bana ya mobali wana na ndimi nanga te mpo bana bamama na bango bana wana bana bamama na bango bamama bango bakufi te baza na bamama na bango ozomona baza na bamama na bango meme se bana bamama na bango bapapa mosusu baonga na obokola bana bamama se bandimi bana babokoma pa papa merite basololi aye biso to ya media ka bwe toyoki ke mobali ana bana ebele ye moko ndenge aza na yebi yango te ayebi yango ke mobali aza na bana tozomona wana vraiment totika babilo mosusu ezoboma bato batension so oza makasi te eboye commentaire mabe lome so oza na bonzambe nyonso wana otalaka moto atieli o commentaire mabe moto akomeli o mabe moto asali o video mabe oyebaka ke etali wana ye nde etungisi ye mpona nini wana etali ye me kotala boye vraiment totika na babilo mosusu eza mpe bien te toye lisusu na esika oyo nalingi nalobake mobali ya mokolo bo mobali ya mokolo asaini mobali ya mokolo eza eloko te rite mpe aza bebe te 27 ans ou soit 26 ans 27 azonage nango aza mpe bebe te nga nabali na age ya 22 ans ngai Mimi Selunga TV nabali na age ya 22 ans eza mpe na bato mosusu toyoka pa bala na 18 ans 19 ans 17 ans naza mpe na bakamaradi mosusu mpe basenta baona baage ya ba 14 ans me ti lelo baza na mibali basente mutu na age ya 14 aboti na 15 ans imagine ake mpe kofanda nao pa babokilo baza naza na bakamaradi wana kuti eza batémoignage ya mosika te nga moko na mona na viva naza na baninga na Afrique ozomona nga naza pe ta mosusu bamikolo ya baninga wana ba 2 ans 3 ans mais ozomona mpe yake kamaradi basente na age ya 14 ans obi aomema zemi aona ondenge nini me nzambe aza nzambe mawa moto amema mpe zemi aboti mpe mwana suku te mso ya 7 mois
abokoli pe mwana koli lelo koma jeune fille me baza pe ka na mobali yango bazali boyebi combien o bato abongo batraverse na bamabala me baza na bango bongo Riti pena mtu aza na 26 ans 25 soki 27 ans bato bazoloba Riti aza mwana mokie nga na contre bato bazoba Riti aza mwana mokie bomone mwana mokie selon nayebi te soki elo nini ezolobisa bato ke Riti aza mwana mokie nayebi te Riti aza mwana mokie te mutu akola a partir ya 18 ans 18 ans mutu akoli tomona bana ebeye na poto a 18 ans lobi ke non nga na obimi na nga na ndaku boye na boye meme bapapa mosusu baboyi me mwana soki abini abimi obe pe classe ebimi mosika bokotika ye akei eza pe ka lokola pe ka mabala soki mutu aza na ye prête ambongami na ye bo 27 ans na ye wana ya na ba 27 ans mosusu bato mosusu aza na 27 ans ata mosusu na bana misato misu pe 4 bana baza na 27 ans 26 ans bazali misu pe 5 bana pe baza azo maîtriser pe libala na ye pe afandi pena na libala na ye pe 5 bana pe age pe amokie 6 bana 5 4 bana kobota na responsabilité eza na likambo age te eza ba mikolo mosusu pe aokoka ne pe bana te mais eza bana mike mosusu akoki libala akoki pe bana eza likambo otala te ke Riti aza mwana mokie par rapport ya nini nano par rapport ya quoi Riti aza mwana mokie par rapport ya nini na 26 ans ou 27 ans aza na mwana mokie na nini nga nazoba na bino bandeko nga na bali na age ya 22 ans tolingai na mobali nanga na age ya 21 ans nazalaki na 21 ans tolingai na mobali na ngai mobali nanga pa azali pe mwa ba age décalage ya ba age eza décalage ezali menga na tellement nalingaka nanga denati nalingaka nanga mibali ya bana mike te ke mobali alekanga na 5 ans 6 ans nalingaka te mpo ezali shwa nanga te nga alingai nanga nalingai mobali aza mokolo nanga kimokolo kuta eloba eloko te kimokolo kuta eloba eloko te eloba aza mokolo moko ya zoba mokolo moko azanga na ye sagesse mokolo moko asoi nde nini me mibali ya mikolo baza elengi wana nabeta bino pena basekele mobali ya mokolo zwa mobali ya mokolo yoka elengi eza kitoko mobali ya mokolo kitoko wapi ezodépendre na nka selo ndenge bomemela bolingo na bino selo nde mobali alingeli yo ezodépendre mobali pa bana mike na bipete ke aya bokondane nga te aya bojuge nga te na bipete ke bino boza mabe non ezodépendre na moto nga azoba selon gu na nga nasepela na mobali ya mokolo aleka nga mpenza na ba age nasepela nango nzambe pa pesa nga nakumisa nzambe tozalaka mpe ndeka nzambe aomemela biso oyo mpe aza mpe misu mpe toyebi mpe bamikolo mosusu mpe balinga mpe ta mosusu aza mokolo mobali ya 2 ans 3 ans 5 ans mpe nayebi mpe bacouple ebele mwasi aza mokolo ya mobali me bazomemana azopesa mpe mobali respect parceke aza mobali na ngai azomérite respect azotala teke ngai aleke na ajabika ngai napesi eki bopapa napesi ye pouvoir aza mobali na nga bazofanda na bango mpe bazofanda baboti bana ekomama nango mpe na elongi te ke kutu yaya wana aza mokola mobali na eloba yo moko beta lisolo na bacomplexe omona bombe me bato bazanga na bango complexe baloba na bango nga aza mokola mobali na nga na bato mpe bazanga mpe complexe mpe toloba na biso mpe mobali na nga aza mokolo na nga po eza mobali na ngai moko tasekisaka nga alobaka mwa ntan tozokola wana tozozwa mwa bapetit chéri toloba oyo eza kaka bapetit chéri kapoka tala kaka me basi oyo tokobala nao babotami te wana bo imagine moto akozala ya mwa bapetit chéri do azali deya na kota ba 14 mwa ba 15 mwa bapetit deya bakomotala deya mwa bapetit te ya mwa bamike me alobaki bomoni basi tokobala nao babotami te wi ezali mpe ya solo nao tobotamaki te donc naza na nzela nazoya mobali donc sa komi na mwa ba 14 15 na ye bozomona mwa ba 15 na ye wana deja ba 14 na nzela 15 azozela sikoyo ke madame nanga azobota makala te donc botaka biso basi nde tokola mbango
nabotami pe na comme epa tolingani pe biso yewa toboti bana toza pe bien so pe totelemi o ekomama pe te na elongi ke aza mokolo na eso non eza nde tomemela bolingo na biso toza bien tose comprena ya mita na age na nga na mita na age na ye do tozomema na kitokos eza yango te ke o libala ka fo mobali azala mwana moke obe mobali azala mokolo non moto akokatela moto te ke mobali no fo azala mokono a 2 ans fo azala mokono a 5 ans non de combien balingana baza age moko me bakoma mpe mosika te baboyana ebeba nango mpe combien toyebi bamabala ebele bamisu bazali bavoisin balingani boya baza age moko bakoli esika moko me lobi mpe bakomi te me okeboyaki na libala mo boye tata moko mokolo aye kolinga ye moto so esaleki 18 aza su bebe te ezodepende na shwa na ye soki abe oke kolinga ne papa 30 aza na 18 eza ye mpo ani biso bato mwindu tozalaka makambo wana ya obanda kokonda ne batakenda kolinga mobali ya papa mobimba me soki aza na 14 15 papa na tobake non eza viol me moto aleki 18 ans aza su bebe te ezodepende na shwa na ye so ye alobika alingaka ne mibali ya mikolo wele mali mabe eza wapi bandeko tozose kondane kaka mwana bato alingi mokolo bongo eske ntango balinganaki basengai biso ide moko kutu manix alingaki rite alobi wi tozalaka kutu toyeba biso tomoni kaka na media bwe mobali ne ye yo toyeka komona ngo boye mais siko tokomisi yango ya biso pona nini boye bamama bapapa ya media pona nini baanalyse na baanalyse kutu eza yango mabe te mais totika nde kokondane kojuge ke pona nini bapona nini ebele wana eza mpe mabe ozomona libala eza yango likambo ya chance kobota mpe ezaka nango mpe likambo ya chance nyonso na mokili ezaka likambo ya chance omona na basi yana bafandaki te ntango mosu akrake riti mabe kutu donc koleka kutu basi nyonso oye kutu abima na bango koleka basi kutu oyo aleka na bango kutu oyo abima na bango akraka kutu ntango mosu riti fort bamisusu kuta tiki mwasi na mwana na hôpital yake mbala mo mwasi kuta bengi eske nani mwasi wana pena za pena bamitusu tomona kutu mutu mususu asali faux compte po fingo kaka bo pena mutu abengaki wana eske nango aza pena na assurance totale vraiment 100% ke wana penza eza pena mwasi ya manix misu po mona peza yango mwasi na ete misu tanka nde ka babeze bimi boye ka boye asali ka beze na ya kosi ka ongai mwasi kutatika nga ya veste wana lataki nani ayebi ezaka bango bayebi bandeko ezaka bango mo bayebi makam na bango tolobede ya likambo ya bana na libala mwasi nga pe nakuta mobali nanga na bana nga oto bato babomba ba réalité ba vérité eza vérité fo lobaka vérité likambo ndenge eze siko tia lokuta fo loba vérité nga nakuta mobali nanga na bana mibale abotana mondele na 7 na 21 nanga mobali nanga lobelanga vérité ayebisanga vérité ayebisanga ke mama ngai naza na bana mibale po ezala te ke lobi oye poto obongo bana kokama yo bombelaka nga no eza mabenga na ebandeli to négocier nga na benga nyonso eza négoce nabenga nyonso eza négoce ezodépendre ndenge moko ozila négoce yango nde boko négocier libala ezala négoce mobali akanganga na makasi te ayebisi ngai mama naza na bana nanga mibale nabotana mondele me tokabwana olobi ninga bipapa kutu nabokola baleki nanga nabokola kutu baleki nanga mama mpe ake mpe bavoyage banini natika mpe na baleki na binde balamukaka na butu bapesi mpe biberon bongo bana na mama na bango sa bokoli bango mwa ndambo nga na okendanga mpe kobokola bango te mpo ani te papa tokangana papa tolingana nalingi na bana nao na yo nalingi yo makasi nalingi yo nalinga nazali na 21 nayebaki nini naosala bo riti na 27 ayebi eloko aosala te bondimi yango penaki riti na 27 ayebi eloko aosala te nga azala na 21 na mobali nanga azali na bana mibale ya mindele ya bameti baza ti lelo tozwi kutu deya koko na ndima
nazo nandima pe libala pe naza nanga pe na mbilinga te naza nga pe bien to viva na biso pe bien to yokana na biso pe bongo bongo siko so mobali aboti nde bakabwana na alobika ko bala so moto te fakelinga koko wana makasi eza susu wapi pa ya oboko ele bana ube pa conseiller ata bana wai makasi fale papa manixa kelinga koko akala koko moboye moto de ya ba 60 po ndenga lingi riti me bana wana bandeko totika na babiloko wana ko to sola nanu moko bien avant nanu sala video lekyo banda ko fingo banda otale na bino bo soke yeli mwana yo soke yeli mwana bo totika riti kaza mwana biso o pena yo moko boti mwana ngo siko azwi mobali lokola papa manix wana mwana pa bima mangana linka mobali nango kito matanga yo sane bo sala ni bandeko oboma mwana obe okefete ya mwana no te obe koloba ke na linka bokilo te no okolinga no kaka okondima no pe kaka bato bazopesa famille ariti baza mabe banoko wana bongo siko se ye moko alingi mobali na ye lelo baponela so mutu mwasi obe mobali no mutu akoma osa shwa na ye mutu na mutu oza wana droit ya osala shwa na yo ozomona bandeko eza bongo sikoyo point mosusu nali natala nde penza eloko etinga nasala video oyo yango soki ele nango kapoma na bamakambo bato mosusu bazofinga banini etali nango nga te nakoyeba ke natali nanga bon eleki nango mais sikoyo na eloko peno esalinga ke nasala video nalobela likambo ya riti eza selon point oyo etushaki nga esalama pe mingi na mokili tozomona pe tozomona ngo vraiment ezosalama ebele na mokili mwana azaka mwana mutu point oyo pene yango esalinga nasala video nezalaka badetail na kotaki bwena mais point oyo esalinga nasala video eza point oyo mwana moko tabotama na nzete mwana nyonso aza mwana mutu yango swati mama swati papa bamama bafamia bamama totika biloko wana po mingi ezalaka na famia bamama banoko bakoko bayaya donc mingi totika makambo kokanga bana totika bamama bafaux conseil totika biloko wana soki likambo eleka deja kala eleka swati basentaka mwana na yo na fami wana bayokana te obe mobali akenda mobali awanganaka mokolo mobali akoya a reconnaître ke wana ezalaka nango ka ngai ezalaka nango ka aza mwana nanga botika biloko wana bondima mutu asibi nini soki nini balobaka ki parent na ye soki mutu andimi asiporte ata kute leka eloko nini yango na kati wana papa azalaka kaka mama pa azalaka kaka po eloko ezaka mingi nde na bafamille ya bamama ya kote ya bamama biso bamama omona mwana na yo abasentaka ye na kala obe babotisa ye ndeka makambo ya riti eleki boye papa ya mwana ayebi libala te ayebi kutu te ndenge banda se Marie Misamu akufa bandeko bakanga mwana balinga te kutu mwana za na contact eza pe malamu te eske bino sko bozo kantia bino ba famille mama Marie Misamu selon bino bozo kantia ndende bozo sala riti wana aza na contact na papa na ete nde bolingi mwana ana so total yango malamu bolingi ete bolingele malamu te po toza na mukile sama na liloba papa wana aza na droit makase pa mwana ye aza na droit nde bino boza na droit na bino mama Marie Misamu akufa azaye na droit ya mwana bino pe ba mama kulutu ba mama leki bakoko boza na droit ya mwana wana me papa na ye pa aza na droit ya mwana na ye makile etambola na nzoto ya riti eza ya mama ya papa wana basangisa na se Marie ata makambo eleka wana toyebi na biso te se makambo nini eleka wana me non bandeko mama Marie botika babiloko wana bozokanga mwana ayeba papa na ye te papa aza na contact na papa nete po na nini bokangaki banda zaki mwana muke yo pe susu riti mosusu to lobela nanu bakangaki otango zaki mwana muke ozaki na défense te ozaki bebe ozaki muke bazokonza yo siko lelo komi na 27 okomi mamati okomi yaya deja mukolo na libala okofanda kitoko ngana wesa bino na kota libala na 22 ans libala ngo kutu te ke yo mbala mona poto o ya Afriki mobali aye poto
mobali azakadia na poto ayaka zongaka na supporter na fana pe pa ba semeki na nga pe na supporter pe na ti o nzamba yaki kosunga pe eliaki pe bambula mage mobali bande ko ya ba kwenda vutuka zo ya chaque année akoya 2 fois ou bien 1 fois 2 fois 3 fois to boy te me libala musika na 22 ans na 22 ans okoti libala musika mobali musika yaka na ye me azongaka ezaka ndenge mususu na eza différent na oyo boza esika moko eza très différent eza différent makasi na ba âge wana yango ya ba âge batu mususu bonga okumusa même okoti dia libala me ozana na ba posa nanu ba nzoto ozana na posa makambo ebele mobali azala wana chéri yo amona ka ba beauté zo kongela ba âge na ba 22 za 21 ba 23 za me yo okangi mutema obi non na osana nga bêtise te naze ya mobile na nga yaka pe to solo la kabanini wana pe internet na ne koma kikutu boete ndeti ya lelo mais sikoyo lelo vraiment tozomona ke Rit aza na 27 ans batu bo benge ka bébé non a bébé te aza bébé te na âge no a 27 ans wana yo Rit yo bake kopone lo basa elo choix pona papa na yo ko ekosana papa na yo te to mona pe bana misusu pe même kutu papa kuta wanga na yo kutu toyoki papa na bokola yo ezande ba makamba famille sœur Marie nde bango moko so makamni ne salama na kati wana toyebi te za famille abatu biso to opesa ka mwa ba détail mike yo kutu papa bokola me toyebi ba misusu kutu papa bokola ete ni chaussette oyo ni sisete apamba abokola mwana te apese eloko te eloko te me lelo baba nango bakola papa pa bimi bato bakoma pe etala lelo akomi ko bima te lelo akomi ko bima wanga naka mwana me lekino eza nango makamba sika te eza makamba kala tokutango basega ba papa na biso pe toyoka pe ba masolo ke papa moko wanga na mwana me lelo to ba president na biso kutu pe bakutana ba makambo oyo ke papa moko abota ye yebaki ka mama mwana ngo azaneka eloko te melelo mwana komi president papa pe abimiko na soni te papa bimi pa bingai mwana nga za mwana nga me batsape ka na se makila muteza makila mutu bakoko bayaya ba mama totika biloko wana makila muteza makila ya mutu soki peno lingi mwana na bino bofongwela bango ba porte bakutana na ba papa na bango nazo loba na ngai na ndenga mabete eza kaka juste conseil tozo pesana mutakoka maele azate babiloko toyoka deja toloba nzamba zali mais non totika kosaba biloko wana tobosana ka babilo mususu même kutu mais soki deya likamba makila eza wana likamba makila ba papa mingi nazo bandela ngo basundola bana mais lelo bana bayoka kake mwana ngo akoma boye papa ye kotia mutu mais soki eza famille malamu alobi ke non babi etali biso te lokola ye moko aboyaki ye moko pa ye kondima abike bana mwana za ye mwana za ye tosala ni tomona pe ba famille mususu akenda papa ensu pa kufa bandeko papa na pe bakipaka pe bana te bapesa pe atango to pampers te ata pepsoda ata brosse ya pamba wa 50 centimes basomba pete mais lobi mwana zili bala kaka ba moko famille mama balobi tokolia mbongo biso moko te toyoka kake batata basi na bango bakepe koluka ide bake koluka pe famille ko papa kututa msa akufa bakepe koluka famille balobi mwana na bino to bokoli mwana bino akoli kaka nde bible loba muta kom abota mama na mukie akoli yelelo mwana na bino azi chance alinga kende libala tala toye eloko to partager po wana ezaka partager to zaka boete bandeko eza likamba libala ezaka likamba mutu moko te ya famille moko te ke bino kaka fo bodondwa na eloko wana non eza likamba partager mbongo libala emvamisaka mutu te mbongo libala basala ngo commerce te ezaka nango mbongo moko bakabolaka ndambu nazo bandela meme likambo eza ndenge nini koko mama yaya noko oyo lingi mwana na bino
botika kokanga bana, botika kokanga bana, botika kokanga, totika biloko wana. Papa azakaka papa, meme awanganaka, meme aboyaka, meme bobundaka, meme asalaka nini. Lelo soka mwana na lingia bala, bo fongola mitema, bo kutana na famia papa wana, bota makamu na mesa, bo lobela likambo. Ke po botika nzela mwana ezala malamu. Tozo mwana makambo ebele na mukile ezo salama. Mutakenda libala zo mone sengote, mutake libala zo botate, mutake libala zo zo ba problème modèle na modèle. Pona nini famille moko ta musu na ngambo moko ba sepelaka, ta musu ngambo musu bazo sepela te. Ba misusu pe o papa mutabokola mwana na ye, bana na ye, mama salaka kindumba kanga bana. Toyoka ba histoire onosa papa kanga bana ezaka kota ba mama te kote ba papa musupe akanga bana balinga kutute bana na bayi ba famia mama na bango balinga ta mukete ke mama wana ayeba ta bana na ye bi pe mama moko pe na Afrique pe samela ebongo papa kota na bana ne na Angola kala selon mama zaka mtalo yenge alingaka na ete kokota Angola abanda ko sundola bana ye papa koti na bana na Angola ake kobokola bana ne papa ngo pa koma osala esika be bana bakoma pe batambongo bakoma osala bisika malamu siko eloni papa wana sala mama na petango ekokota pe Angola bandeko ne bakotisi Angola aye kokota Angola mukimukolo ti mutu noso tango akoma mukolo mabe nyonso tosala na kibogenesi kimukolo siko komi kofanda makasi si na nzoto komo raisonner obi makanisi ezongi nzoka na botaka bana nanga na sundola ka bana bakenda na papa tango mama ekokota Angola abandi koluka baye kolakisa ye pendaku ya bana na ye mama tala kaka bana babimaka bakota kabinonga pena lelo na ozwaka makasi ya kibomama na kokende vraiment siko kende pe akende pe na voiture yango ba garde mama ngo pe bazotala salite yango mama yo lingini na patron na biso ote na linka kana solola na kolonda ko babi fo awa bakota aboete bakota kaboete soko linko kota awa fo audience yo ozana no salite kutu boye yo ote na linge kaka na sola kaka na ye bo bengelanga kaka patron babengana kaye me ezaka na muko mususu nzambe kande ngalala kate ye pe papa ya bana zaka pe kuna pa bana na ye garda ngwabi me patron madame wana yaka ye lisusu koko wana mama koko wana ye lisusu alobi lelo pena akobimate babi bon kotisa ye bakotisi tangwa ye elonge beba elonge talaka ba mama biso pa kala bazaka kitoko na bolenge siko soko zokola boki bolenge no so pe zokende kitoko pe dimine batali boye bana bazotalika olingi nini fanda nanu wana zela bazolokiti libanda zela fanda wana olingi nini babandi ko interroger ote ngana ye pena to solo la sko ba papa yeba ki papa sa comprena ka beza ye mwasi na nga ya kala yeyo azotale kaka olingi nini aye pa reconnaître mobile na lobi oyebinga malamu lelo na ye kaka fo ba yebanga bana bakomotuna bayeba yo nani yango banani on bayeba yo papa aza nani mwasi oyo salite baza nani bayeba ye nani papa lobi bofanda kimia nazoloba na bino na betela bino histoire mama na bino boy makamba salaka boy me mama ngo yeyo bana babi yeyo mama na biso oui mama ngo yeyo misusu ndeka bazaka biso bana misu mitema makasi mitupe mitema elemba oya mitema makasi alongwa abima soki tokufaka soki tozalaka soki esika papo kendaka na biso okoka biso te yopotika biso siko yalinga koyawa lelo no abima kaka kende me misusa mitema mababi mama mama na biso yo mama osalaka eloko boye pona nini abandika kolela na tawa no oloba sone koma kali kamba kolela ekoma kali kamba kolela ko senga ka ba pardon ebele senga ka ba pardon ebele ba misusu oyo baza eleki mwa tamba limbisa ba misusu mitema pete pona libota misu baza mitema makasi misu pe mitema pete ya ba mitema pete ba na moma wana kaka ba yoki mawa
bayoki mawa. Papa lobi omoni ki gêné c'est pas emema ki yo. Lelo zo ya koyeba bana na yo se bakomi misu na ba 40 ba 40 quelque. Baboti lelo nde lelo. Lelo nani alakisaki yo awa. Ote batu kaka kolela nanga batu balakisaki nga. Esika botika nga nazala na kimete na regreta déjà depuis kala. Na regreta déjà mais nazala na makoki ya kokota Angola te. Mais na pesi ka nzambe merci. Papa na bazonga na te po de alaye na mwasi na ye. Mais aibi bon. Eza yo ha. Nga na lobani. Eza yo. Nande ba monika ndenga beba ki ba mawana. Bana pe ba koma pe osunga pe mama na bango. Ba histoire eze ebele na mukili oyo. Ba histoire eze ebele. Ezaka yo hiti tem tokutami na likambo oyo. Luka oyeba. Memi kuto oyebi ke memi papa no mtawanga na ki aboya ki yo. Me oza na choix te. Soka azaki na kufa eza nde mosusu. Me papa aza na bomoi. Papa na yo aza na bomoi yo bali. Mbo siko mukanda ngonga pe na koma kokamwa. Mukanda biso toyebi tanga na ke opesa mukanda na nga libala. Papa na nga mutazo mukanda libala. Nga na ebi mukanda libala ezaka papa famille ya papa mutu bazwaka. Papa zala te batata basi ba papa ba tata kulutu bazali biso kutu na ba famille na biso bazombo ba Kongo ezalaka kutu te. Me lelo toyoka pe misusu ekoma kozala. Toka pe mse koma kozala mama leki alembongo libala ya mwana mama soki mama kulutu alembongo libala mwana koko alembongo mukanda mwana me nayebi ke ezalaka te babiloko nayebi ke ezalaka te na biso batu mwindu babiloko nayebi ke famia papa mtu baliaka mbongo ya mukanda mbongo libala nde bakabolaka famia mama na famia papa bokaboli me mbongo ya mukanda ezalaka mbongo ya famia ya papa lelo siko ekoma famia mama pe bazwi mukanda balie noko ale mbongo mukanda siko yo papa bandeko ya mama Marie Misamo bino boke kolia mbongo mukanda eza en sens te même kuto papa na fanda na poto te afanda na Afrique ba telefone ezali même kutu ndenga zana ko alingene ko ya awate me fale ka bo informer ye me papa toyoki azolela ke ayeba ki kutu te azaka pe na contact ya mwana te ayeba ki pete ke mwana na ye bazo kobimi mobali azobimela ye eza mabe. Est-ce que bolingo na bino sko epa ya rite eza wapi bino boloba pena ke bolinge rite bolingele bolamu te c'est que bolingele rite bolamu te po bozo tala nanu so minoko ebele fongwami ya famille papa koza ne mabete me kota famille ba camarade batamukile lelo pe tokoma komona pe bakindoki yango pona so esika te pona so kindeko te ekoma nango kabwe ezwi soza na bonzambe te esimbi yo meme batamukili kande batande wana media bwende biso so totande o tolobela ka rite na bato mitema mabe bamonka papa yeba kite so yeba kote lisko mwana bino toloba ke nzamba azali me fo eza pene lo moko eza na ona soko eza na cause te ndeka bible lobi malédiction sans cause eza na ona effet te me bino sko cause ezali cause eza papa azali me bolingi contact te donc c'est que soki balobi mabe ekozwa soki nde bolingi ezala te ke malédiction eza na cause te soki bino moko boke pa papa bopesi mbongo mukanda papa nda boyi bosali libala na bino wana boza na raison mta condamner bino te ke biso topesa ye mbongo libala mage bayebani te na mwana mitolukaki papa ye papa lobi etali ete wana mwana soka bali soki boke pesa ngo ba pasteur basambela soki ndenge nini nango lelo makambo koma osalama wana eza foti na bino te meta ke bino nde tozoyoka papa mwana kuta yebi te bongo droit na ye sikoyo eza ka bino to bwana droit ya mwana wana est-ce que ye mama Marie abotaki mwana na kana nzete abotaki mwana na ye moko afandika bazwi zemi alaboti mwana aboteli bino rite non abotaki mwana na papa donc makile eza na rite eza na papa wana ba mama totika biloko ya kokanga kabana biso ba mama totoza mingi na makamba mabe yo pe papa soko kenda na bana mama na banga salaka mbeba mo basaka mabe moko boye kokangela mama na mutema te tika bana na tika ena bana soka linga approcher bana na ye lelo a reconnaître mabe na ye tika approcher bana na ye botika kokangela bana baba porte eza malamu te
eza kitoko te bandeko. Tolinga bana na biso, kolinga bana ezaka te soko otangisi ye baklasi, osombeli ye babiloko ya shere, osombelaka ye bashuwe basapata ya shere, nde olobi ke mwana ngai aza na universite nasalaka nyonso nalingi ye. Non, babiloko mpe ezolakisa mpe bolingo epa mwana te. Po bino soki meme bino mo banoko ya ye riti yango bomitana on esika papa wana ke yo po senta mwana moko boye mwana mwasi abatu na kala okenda na yo siko famille yango batikala na kanda lelo pe mwana ngo azobala balobi bako reconnaître te take papa yo noko yango soki banoko yango wana leni nanga kotanga bakombo na bino te bino bosepela vraiment bomitana on esika pe nanu ya papa na rite na yango akosepela ke mwana nanga mobali maga boyaka asentaka mwasi ya bato siko mwasi yango akenda mwana azobala me balingi droit mwana nanga mobali aza na droit te pa mwana ne maloba mabe kobima te maloba mabe kobima abala tokomona bakoyeba abala lokola bala abamoni mwana nga botaka ye na nzete malamu loba bota okoloba mais siko yo nde na tour na yo ozomona ngo loko eza wana ya famille ya batu papa wana aza muta famille musu yo ozomona ngo normal ya normal te eza normal te eza bana mususu lelo bazokoka kobala te pona kaka eloko ya kala se uta kala deje bima misisa ba mikolo donc moyen kutu mwana ninga na boyeza te ponini ye azane na problème te mais ba problème uta de na kala totika biloko ana ngaso na sali video eza pona hit kotalisa ye bato nyonso bazoloba kaka obobobome eloko eza très important miso mpe bazoloba ye mpe papa nga asundolaka ye azwi lelo nde azoya tokoloba na biso bongo me totala se tolingi rite yango totala nanu baavantage totala mpe na baavantage vraiment totala na baavantage pena na libala ya rite yango ke mwana bato mpo afanda mpe kimi aza na papa na ye soki tokozwila yango bongo tokozala na mawa rite yango biso so tokoma pe na point moko ke non papa faut papa ayeba ke mwana na ye azobala faut papa lia mbongo alibala mwana na ye quelque soit des problèmes faut azwa mbongo alibala ata balobanaka te me ntango ekoma de ntango alibala tomonaka tous les deux famille esangana kaka po babota mwana moto moko te wana ezalaka juste conseil ya ndeko na bino Mimi Selunga TV mage basije yango epanzani YouTube mobimba nga pe etake mwana nzambe naza pe na mwa banalise nanga na mwa mayela mukie na mwa buzoba o naza nango namoni peke naya pe kolobela na tina ya kanali nanga paske bakanali ya bato mosusu bato nanga peta mosusu batalaka te ekoza pe na kazu pe ekoza pe kaya mutu moko pe ami nanga obe babone baza na nani nanga bayoki conseil o nga ndeko na bango pe na pesi ekoyi pe koporte pe implice ekoyi pe koporte pe bolamu moko boye na bamabota donc yango wana nga pe nasali naye kosala yango mpona bezi te ke mpona komba rite bato batala video na nga makasi non eza mpona bongo te eza kaka juste mpona tose complete bato tokoka mayele te ekoza pe na moninga mo boye pe makambo boye yela ye akanga pe lino alobake non nga moko mwana nga kobala lokola na bokola ye nga moko papa wana musika na ngai musika ya bana na nga mama soko oza na badecision wana tika eza mabe eza mabe eza mabe eza mabe soko oza na badecision wana yo moto ozotala nga obokola mwana no na pasi pe ekangamaka nango na nzoto te okomona tomona bandeko mosusu babokwami na pasi bakoli na pasi baklasi batangi kutu te ya kokatakata melelo bakoma na bavi babosana bapasi wana etikalaka na masolo misuku to babosana kutu lisolo anga betela ngo ndeni aza série moko ezaka boye namonaka donc pasi ekangama etingama nango mutu na nzoto te soki banda bane non tobongisa bayaya bamama bakoko bapapa yo pe papa okenda na bana po mama salaka kindumba okanga bana obike bana oyo apartir ya lelo bakomona kasu famille ya mama na bango te eza pe mabe makambo ezosamaka na bafamille ya bamama te tous les deux mais mingi ezalaka nde na bamama tous les deux bapapa mosusu mpe bakanga bana
baloba pe kende eza wana bino boko yeba mama na bino ata mokomote eza pe mabe papa. Papa okokutama, mama okokutama bozana ba comportement ototika. Totika. Eza na one eloko mote boko banda ko bundelango tozoloba pe bakombo nzambe me mitema kaka makasi. Bakombo nzambe tozoloba na munoko me eza na eloko moko bando kanga bwe esali bambula na bambula yo lobi kaka nga ndenge na kangango na kanga mutako kolongola nga decision azate. Eza mabe. Totika biloko wana bana nzambe. Nga naza na ngaka simple kaka nazo sala na ngaka mwa musala nanga muta jije na enga ite ke oya zoloba bwe no na sali nanga pe mutu pe video te eza na ngaka juste makambo ya ser na biso rythme samu akutami nango papa na ye ba audio etamboli ba video ndenga zolela ba media balobela ye ta mususu pe na ba video tozo sala ekoye pe kokopesa pe mayele na famille ya banoko a Riti pe ya kota mama Riti bakomona pe ke no bato balobeli biso pe mingi omoni ba malheur nyonso na vie ya biso bana nzambe eza malheur moko te ya kaka bwe ba malheur muso ya ka pe pona efongola ba porte mususu lelo makambo ya Riti ebetami bwe ta musu pe nzamba alobaki papa na Riti bakosala réconciliation kaka série o Riti bakobimele na mobali toyebi na biso te don makamso ezaka bongo peut-être don na temps oyo papa wana basali na mwana ye temps so nde ntango nzambe koki po bayebana na mwana na ye basolola na mwana ye Riti kokangela papa na yo motema te po musu biso bana pe mingi eza eloko bakoli nango tango zokola famille mama obe famille we muto azokolisa yo swati mama azoloba noka mabe ya boye mabe ya papa mabe ya mama mabe ya batata basi mabe na bango mabe ya papa na yo tango bazolobeloka bongo yo pokoli na okoli na eloko wana tanto za bana mike ezaka nango eloko moko bon tomona ngo neti normal mais tango okoli yo mo pe ogane maturité na yo olobi non eloko yo ekotikala boete échangement nango échangement komona po changer ngo bino na otika ngo boete papa azaka papa nanga memi boeme masundolanga ezaka nango mesko tozote ya kaka eloko wana elongwa esila Riti zonga malamu na papa na yo bandeko po bozana bandeko nsu pe bakana ba famille eza bwe modele ya Riti babi bazwaka mayele ne loko moninga kutami nango kozela to na yo te totika ba mabala bana ekota bambilinga te pona ba décision na biso mombo ya kala o tozwa tokanga bwe eza mabe wana na pesi so nzamba lola merci abandaki nanga na video nanga ebandelikino na suka na pesi ye merci bele na pesi couple beltogo na kati ya miniki na mwasi na ye mama na biso Guilherme na pesi ye bambote moninga nanga tina bambote bele Lare Ndinga bambote bele mana na Nilson mana Mifi mana Clara bambote bele na pesi bino bambote Lisa Ambrosio donc ba Ambrosio nyonso bambote na bino esika bozali bandeko nanga nyonso mana Viviane bayaya baleki biso nyonso boyamba bambote bamama kulutu mano évangéliste les fous de Dieu de moi bambote no pe bele ba obolinganga na ba obolinganga te nga na sala nanga bino eloko te bolinganga te nzamba lola lingaka nga lolenge nazali bino pe nzamba lola lingaka bino ka modèle bozali donc toza wana totepa te na pesi ba mama nyonso latimi oye latimi nde makambo bambote na bino mama Miriam Monga na bike mbala ya sima na bwaka kaote o libangano ya fresh Zoango Miriam Monga donc na bwaka presque bandeko nyonso yo nde na bosanaka yango libanga na yo donc na pesi bino merci beaucoup ba collègue nyonso ya YouTube on tokoti yango na poko eloba nango ya mokondi tokoti yango na 23h mais to jali esike bandaki tozaki na soko la konimba bapongi mais esike tozokende nango kaka boye malembe petit à petit nzambe azosunga donc YouTube nde makambo mobile nanga bana nanga bandeko nyonso ya ngai na pesi bino bambote ba papa leki ba mama leki banoko banakazi baniesi baneve donc boza tellement ebele bana membre ya Facebook ya Mimi Selunga TV balobi soko za ami ya Mimi Selunga te na Facebook
seke mabe makasi na pesi bana membre nanga bambote zala na bato oyo kelengi zala na nzambe oyo ka kitoko makasi. Bon wana na pesi bino ba merci ebele nzambe alola mona bino azala na bino mame Elize de moi bambote ebele papa Manesi papa nanga tikaka nga te oyo pe azomonisa ke nazoloba makambo ya kitoko makasi wana papa nanga Manesi napesi ye bambote na kati ya all dembu bambote ebele papa Manesi papa de moi. Merci beaucoup wana video nanga na kati vraiment na kimia nyonso na tiki bino. Ciao ciao.